ninyo ekoumela poto boyi kotosa nzambe ekoumela poto boyi koyoka bosolo ekoumela baninga poto lingi sangisa sangisa. Merci la parole à travers la musique. Merci aux téléspectateurs. Merci na bandeko nyonso corps de Christ bandeko nyonso oyo basepela kana la parole à travers la musique. Merci na sport ezo le kana oyo ya ba frère Blaise Kinkala. Merci na papa Zachary Kese pour maxi single oyo ya gardons tous notre héritage. Vous en a 3 titres oyo autu kolobela awa. Gardons notre héritage, la résurrection et mea culpa biso ke 2021 oyo tito koma na suka et kozala penda disponible na ba site na biso nyonso et puis na ba siège nyonso ya ministère chrétien du combat spirituel. Voilà la parole à travers la musique loko la kakande tolobaka. Nous sommes vraiment ici honorés na maman Myriam Onésime. Et puis avec son compagnon d'élite, maman Clarisse Kankou, Oyo Penda Bakolobela, pour un album Oyeko soutenir maman Myriam Onésime, qui est de la promotion Myriam. Voilà, maintenant nous voulons la recevoir dans notre extension et puis vous allez attendre notre maman Denga Kolobela et puis Bolanda Biso Dengue Tozo Koba na émission Oyo. C'est parti. Bonsoir maman. Bonsoir. Oko se présenter na batonyo soba Olanda yo, obengami nani et puis kombo na yo nani. Bonsoir peuple de Dieu de partout. Nga maman Onésime Myriam, naza messagère de Jésus-Christ, na CFMC, naza promotion Myriam. Papa Bernard a surprendre biso na studio lelo. Akuti tozo bongisa. Les albums moko ça date de longtemps. Les albums on a bandi ko travailler pendant longtemps, na connaître ba combat et belé. Mais avec l'aide du Seigneur, naza a condimé cette fois-ci vraiment bokoye ba ndenge nini ya consommer ngo et kokota na bandaku et kotambola partout. Merci maman Myriam Balobi Mikolo Oyo. Bato bazo yembela susu nzambe to bazo salaka ba composition na bonzambe lisusu te ba mama balembi ba komi lisusu kokene na bango bangwanzu pona kosama ngam lisusu bakoti na politique. Alors lelo ozozonga lisusu kaka na koyembela nzambe eza vocation na ya kala to pe oso yemba tozo bandela ka koyemba koyemba papa eza vocation po nzambe Bible zoloba ke mutu asala kaka oyo epesamile ye. Donc nga oyo epesameli nga ezali loyembo yango omoni tina age oyo tozoyemba. Voilà maman oye yo mon côté biso tokuti na studio olobi penda to surprendre yo oza yo mon côté est-ce que toko permettre biso to ba mutoza na ye na maloba na. Bien sûr. Azana ni bokuta na ndenge nini mutongo. Azali maman Clarisse Kangu. Baza baene na biso na musala. Oh, ene na agité mais na musala. Ayemba kala. Ayemba kala. Voilà, elle s'appelle maman Myriam Onésime, notre invitée de ce soir. Mais elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée avec notre maman Clarisse Kankou. Voilà, nous voulons la recevoir aussi, maman Clarisse. Bonsoir maman. Bonsoir papa Bernard. Maman Clarisse Tomonio accompagné na maman Nabiso na poussana awa parce que ça la paie bien. Tomoni accompagné na maman maman Myriam Onésime. Relation d'ineza entre bino. Oui, relation et ça d'abord on est des enfants de Dieu, la première des choses. Deuxièmement, on est des chantres. Tous obligés à toujours la relation et présence nanga a juste pour soutenir l'œuvre de Dieu.
Et la chanson moko ici Salama déjà kala, il a fallu maman à sa remix nango. Nde ngana monaki na koki kosunga na part nanga na saeli ba cœur et puis après ça nga pe espace na sala moi lead moko wana. Donc c'est ça tout ça déjà chanson est silipé toujours c'est la mix nango na mastering et puis po ba yeba yo penza ba sala référence so yemba déjà nzemboneni moto azali nini pweto kanisa ye mabele pamba ekelami na maboko na yo mwana moto azali nini pweto banzaka ye fololo pamba elonami na maboko na yo wana izana mbula nini na nini depuis 2002 je crois 2002 oui après okimi oye lisusu non okima ndeni ozaja na kati ya champ de bataille soldat kima te ngonga nyonso oyo bitumba ekoya ifo bima non na saki album mpe ya Jericho Jericho ekokweya isi eleki mais non toza album mosusu mpe tozotravaille esili mpe toza yango deja na maboko mais na batemps oyo en tout cas baproducteur baomonana te bato baosoutenir bazomonana te mais on est là toza toujours wana tozosala mosala donc album eza déjà prêt eza mixé masterisé tokomi na procédure nde ya kosala duplication alors tokale wana donc soki nzambe apamboli biso financièrement et puis tosala mosala. Voilà, pour comprendre bien na conditions, voilà, ça fait un peu plaisir pour les enfants de Dieu et surtout quand on a ba conditions on est au sala. Maman Onésime. Papa Bernard. Kombo oyo ya kombo e rappeler biso mais to na kombo te. Album na yo olobaki kombo nini? Pourquoi ça tarde? Wana yo mo répondre pourquoi ça tarde? Siko yo opé sa réponse nini na bato ba Hollande. Pourquoi ça tarde? C'est-à-dire ezali thème moko ezalaki yane na combat spirituel oyo baetitilaki le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers nous ne voulant qu'aucun de nous périsse mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Donc Papa Bernard na moya lelo bandimi baza kotambola de gauche à droite nayebi te bazomona c'est comme si soki atamboli alongo na église oyo akene église oyo nde sika azwi solution. Or solution ezali nde ko se repentir, solution ezali nde ko se soumettre la volonté ya Nzambe. C'est alors que yo komona Nzamba koyanola yo. Mama esepesa opasi mokolo moko boyi oleki oyoki nzembo oba oyembela Nzambe ekomi na mokili. Et ça l'a parfois passé. Pourquoi? Parce que maman Onésime et ça la ko passé ce qui des fois oyoki nzembo oba yembeli Nzambe ebeta na ndenga mokili. Pasi nini oyo yo kaka. Pasi onga na yo kaka ezaki ba blasphémer yango. Pourquoi? Parce que ndenge mutu azolaki inspiration ndenge ayebaki na koyemba ngo eza ndenge te obiso tozoyoka na ndeko mosusu azoyemba par exemple musique ya nini profane okomona mutu akotya bakombo mosusu oyo elongo bani te po ye azoyembela créature mais biso toyembelaka créateur momona ye na nzembo oyo ayembeli créature ale afrole moke mokoyoka vraiment ke yango te okoyoka vraiment ke inspiration eza te alors ezosala pasi kote wana. Maman oza kimia oza penda à l'aise to solola Mama Myriam soko ozotambola boye okutani na bato na nzembo na yo ndenge oza na album boye bayebi soki avant to produire yo dona c'est-à-dire bapesi yo mpenza okoti na occultisme epa na yo koloba nini bapesi yo mpe bacondition nyonso okoti na occultisme. Papa wana eza mpona bato baza affermi te mais ngai oyo naza affermi naoki jamais kosede naoko changer Nzambe te ata ewumeli nayebi ke à la fin de compte Nzambe akosala. Bien sûr tozolela producteur po toza na studio awa na mwa ba moyen de bord oyo Nzambe apesi biso mais ngai nayebi ke
toza ebele na etando eke oyo bazolanda oyo aza na posa aseme mabele ya koseme yango oyo mabele ya koseme yango oyo po après avoir koseme okozala déçu te. Pourquoi? Parce que ekozala lokola obombisi na banque céleste pe mukolo oyo kozalaka na bosenga ya likambu soki otomboli misu likolo olobi papa souviens-toi na participa na œuvre boye pe nzambe akoyeba na kotia loboko na ye. Na bachantre nyonso surtout les bachantre bamama na biso bayembela nzambe oyo yo ozomona mpenza ke lelo bamodele na yo na musique congolaise chrétienne. Musique nanga modèle nanga na musique congolaise chrétienne nazoloba po na orchestration te mais nazoloba selon ndenge bon modèle nanga nakotanga Mama Laure Mbongo, nakotanga Mama Shabani, nakotanga Mama Clarisse Kangu oyo azananga na kati ya plateau po aza parmi vraiment bandeko nga na appréciaka travail na ye lolenge ne ya kozalela en tout cas efrapaka nga makasi. Nazotala lisu Shalida Kassa baza vraiment ebele Mama Aksa Olangi que je salue. Nzamba pambolo esika ozali en tout cas baza ebele Mama Aksa Olangi Kasseya. Voilà, merci à notre directrice, voilà, merci à toi maman, merci à toi papa Michel Olenko Chako, hein, Mosakoli Chako TV. Merci à toi, notre papa, notre boss, papa Olenko, Michel. Et puis, maman Kanku. Babengi yo oza modèle awame na musique tozo yo ka lisusu te mikolo oyo. Eza ba bina bino ba chantre chrétienne ou bien composition ici là yo. Ce qui composition aussi là c'est que mutala Saint-Esprit te. Esika bolimbo nzambe eza mutako suka te mutako sila te. Mais moi j'avais compris nzamba za na bandenge na ya tambola na bato. Ce qui olingi o tambola na bapa ya nzambe il faut za la sima nzamba za liboso. Et so olingo tambola selo yo ndo okende simba okende toucher. Là où l'Éternel m'a pas permis à otia lokolo moyen na tia izate. Apesa une opportunité na album à Jericho. Et album esa qui succès, et album esa qui pe bato belé ba yebanga na tambola qui pe mo ba place belé. Mais après ça, rupture moko esalami. Eza problème nanga te wana eza problème nzambe. Ye moko ayebi pourquoi atiki mwana na ye azala na stand by parce que on peut parler de la Bible tout monde même David ba pakoli mafuta mais azongi nesu na kati ya zamba. Donc Dieu a sa manière et mille et une façons il y a travailler na bana na ye. Il faut avoir le cœur de comprendre que nazotambola na tata na kopusa pusa makonte na musique chrétienne congolaise. Bon, la musique chrétienne en tout cas pour les moments baza ebele vraiment makasi po et ko sala ko citer batumsu citer bangote mais pour les moments baza ebele tangi ya dans mon côté tokotanga Maman Laure totanga yona na yoka yote en tout cas tokokosa te foto ba makambo eza bongo totanga Maman Myriam aussi. Maman Myriam maimba bien, surtout ça tarde déjà chanson mo ezobetanga makasi. On peut pas être des hypocrites na musala nkolo. Voilà, merci. Pourquoi ça tarde? C'est notre album que nous voulons consommer maintenant là dans votre maison et l'album de notre maman Myriam Onésime. Voilà, maman Myriam Onésime. Est-ce que tu as kapenda nzembo wana yona maman na biso maman Clarisse Kanku? Mais en passage, je tiens à vous dire que un grand merci à toi, pasteur Julie Chako, madame ya Cordo Chako, et puis maman Antoinette Dembo depuis Canada, maître Kaskeli, donc maître Kaskeli, et puis Gina Dembo et Sama, pourquoi pas à Montréal, et puis Shekina, ma villa, technicien Sedakin, et puis mon boss, mon patron, disons, papa Zachary Keseke, c'est pourquoi pas JP
JP Saya, donc je l'appelle, c'est un homme dérangeant qui me dérange tout le temps. Voilà, merci maman. Est-ce que Tokoyo Kanjimouana? Ça tarde parce qu'on est hypocrite, oh. Ça ne vient pas parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu, oh. Ça tarde parce qu'on est hypocrite, oh. Ça ne vient pas parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. Eko umelango, eko umela poninyo, eko umela. Otoboyi koto sanzambe. Eko umela. Otoboyi koyoka bosolo. Eko umela. Otolingi sangisa sangisa. Izaleli na yo mondimi. Ekangela bato nzela na nzambe. Na butu okei koloka. Na tongo ozongeli losambo. Kofinga kotonga kritike. Ekoma sije ya yo ya mokolo. Soki likambo eye mbangu epai ya banganga nesiko kota mozindo otuna volonté ya Nzambe. Voilà pourquoi ça tarde yo mondimi bongwana, le miracle viendra si tu te soumets à Dieu. Ça tarde parce qu'on est hypocrite, oh. Ça ne vient pas parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu, oh. Voilà, un grand merci à toi, Gina Dembo et Sema, et puis Maman Bernadette Kaya depuis Canada, Papa Mutombo, couple Mutombo, pourquoi pas, Pasteur Michel Chako Cordon Olenko, voilà, Mosakoli Chako TV, pourquoi pas à toi, notre frère, confrère Josué Mambou, voilà, donc Josué Mambou, qu'est-ce maestro, donc des jours à venir, tu seras aussi avec nous. Nalobi Boye. La parole à travers la musique, c'est juste pour recevoir. Ce n'est que les chants entre chrétiens. Vous avez vu un peu, on est en train de parler. Puis après ici, il y a aussi quelques émissions. Il y a aussi quelques spots. Surtout, il y a na inauguration à l'auditorium na Abidjan. Pourquoi pas à notre maman Kasseya Aksa. Voilà, je tiens à te saluer. Puis, maman, Mikolo yo dengenini. Évolution na yo ozo penser ndenge nini na album oyo pourquoi ça tarde? Bon, mutu nyonso azalaka na posa soki asali musala emonana na miso ya bato. Donc souci nanga souhait nanga prière nanga ezali ke ndenge na bandi boye po eza album alelo te, eza album esali mikolo mpona baoyo bayeba peut-être na okopesa mwa référence moko po bato bayeba tango Nzamba bengaki papa na mamolangi nasalaki nzembo ya hommage et puis nasalaki nzembo ya célébration. Peut-être na okoyemba na kozwa ta mwa hommage wana we la toya la kanda telo mulande achikalaki wana langi na bina batetela achikalaki la teiro to ponjo ameka achikalaki la teiro to ponjo dichumbeye ayoka ola dichu na nzembo wana nazoloba yawe tata alobi molimo nango ekotikalaka libela na libela te na kati na moto aza mabele autaki na mabele akozonga mabele. Alors ça tarde maman Nabiso Clarisse Kankou ndenge bozomona pourquoi ça tarde tu étais là Nzamba avant ça que penza tu pause et puis Nathan oyo azongi susu na musala et puis atindeli maman onésime maman ya maombi donc moto alo sambo pembeni na yo
comment dio wana ezosala kabine? Oui, en réalité, quand la fin d'été, je travaille toujours. Vous avez même dans ma console, belé tout bêti, moussala vraiment tout ça makaka. Mais dans le lobby, musique et zarapé média, le quoi tout ça qui vraiment opportunité sous souté tout de temps et belé je crois, média et moi pas si. Mais maintenant je crois tout ça lango avec les designers. Maman Nézi me dit moi ça tarde na lingango makasi parce que Dieu ne travaille pas avec des hypocrites. Et puis, à tout moment que mutu asa acquérir makasi ya komibenga mwana nzambe et puis en soi ayebi kazala mwana nzambe te eza erreur eza perte. Vaut me faire le choix déjà tant aux aboyés parce que Yesu mukola koya yebani te akoya même sikoyo et ozala pasi mingi na lekisa temps nanga nyonso ya kotanga kombo à Jésus et batu bazo croire que nga nazala mwana nzambe et puis à la fin l'Éternel me dit que na yebi yote ozala pasi. Et ils ont tardé mingi pe na ba vie à bana nzambe parce que nous ne voulons pas suivre le vrai chemin. Donc moni to komi pressé na biloko oyo to kuta pe to kotika ngo. Naza na nzembo moko oyo eza na album nazo bimisa. Nabi bongo to kuta na mokilio yoye. Mituka to kuta na mokilio. Mapango to kuta na mokilio yo. Bilamba pe nyonso tokuta na mokilie bongo ya nini na ganye biloko nyonso ya mokilio sima nango nabungisa bomoi na ngai yo oh, jamais ye tikanga na kangama na Jésus atoyake toyaki na mokili maboko pambe ye tokozonga maboko pambe ye. À quoi sœur nazwaka nyonso nga nazomona na se na moi na yaki na nga na memaki eloko te na kozonga pe na okene eloko te yokana oko pe mano place wana ozobimisa aksa ya mutu moko azala na biso te bazaka icône nayebi so yokota na kombo na ye. En tout cas wana eza longue histoire eza vraiment longue histoire difficile à expliquer parce que nzambe nda apesi nzambe nda abakisi na bato bayebaki maman Clarisse banda kala batikala koyoka ata déchet ya oyo lobi te mais après na mabongisi ya nzambe nde amonaki non nalina bakisa susu ndambu na o mwana ngazala nango il a ajouté donc toboya ndeni nzamba kabila. Voilà maman Clarisse balinga soyo déjà c'est juste pour faire Eli caméraman on a mupinga wana mona mutete la donc pona bazoyo contact ya maman Clarisse Camp. Oui 84 089 13 69 plus 243 84 089 13 69 wana ozwa maman Clarisse direct. Moi mbote pas papa. Oui mbote na mobile na ngai papa Paul Kangu nzamba pambola yo et mobile on a lela makasi alors. Et puis na bandeko nyonso bazolanda biso de partout que Dieu bénisse na bosanité vraiment ministère à combat et malgré kandongo lobi wana mais nazwaka pe temps moko ya koya na limete nayaki kobondela batemps ebele avant maman atika biso et puis mbote na papa JP et mon ingénieur premier ingénieur à maman Clarisse ezalaki papa Saya nzamba pambola yo alemba te azakaka et que Dieu vous bénisse. Et puis ceux qui m'ont zo penza ba numéro de téléphone juste parce que toi aussi ça na maman na biso Myriel. Oui topesa ki yango plus 243 so balimba zo yo sikoyo. Oui ba obenga nga facilement kaka wana kaka même na kise so kende na yo. Non biso ça a choix plastique tout ça a choix plastique mais là on doit senga là trop. Non bato babenga nga ba yebi déjà osala kande carburant ou bien bon. Oh kasi bongo avant na longwa place naza pona ko mati esika nazokende il faut nazala na mbongo ya déplacement bango ne aller retour oui oui. Voilà maman la biso asengaka na mbongo te mais carburant donc déplacement c'est ça maman Onésime biso na yo penza awa photo solo la bien yo obeteli biso mutete la oyembi banzembo ebele awa est-ce que mikolo so babengi so penza oyemba ata na podium wana 17e euro oyemba sans problème. Vous avez une équipe, un groupe. Oui. Bazali. Alors, pesa ba numéro dans le téléphone, maintenant sur Holanda yo et puis makambo yo le baki amabe a au démentir. Sauf pour le baki amala mon confirmer ce posant la producteur T
oleli kaka oyebika ndenge olela omikitisi mpenza et puis makambo ekei. Bien aimé dans le Seigneur, nga naza ndeko na bino, mama na bino, Onésime Myriam. Je suis en plein studio. Naza vraiment na studio ezosenga vraiment ba moyens financiers pour na okoma nango tina suka. Et kosuka ka studio te eza na ba réalisation ya clip et puis kolekisa nzembo na télévision radio ezosenga mbongo. Nazo sala sauce nanga na mutu nyonso motema malamu oyo alingaka Jésus Christ oyo aza affermi ayebi ke soki apesi mpona œuvre du Seigneur abwaki te mais un jour akorekolte yango nde mutu wana nga nazobenga asoutenir biso na mosala oyo tozosala ya Nzambe mpona kozwa nga numéro ya telefone nanga eza plus 243 81 99 89 004 plus 243 81 99 89 004 plutôt. Voilà, merci, nous sommes presque à la fin. Merci à toi, mon boss, mon patron, Papa Nabiso, Pasteur Michel Chako. Merci à toi, Maman Bernadette Kayaya. Merci à toi, notre papa, et puis les présidents de la fondation, Papa Le Gabriel Olangui, et puis Papa Paul Bishop, Papa Paul Olangui, Saint de Christ. Voilà, merci à tout le monde qui nous ont suivis de très loin. Papa Zachary Keseke, c'est notre patron. Voici à toi, merci à toi aussi, JP Saya, Dina Dembo, donc disons, ils m'ont écrit ici, Dina Dembo et Sama depuis Montréal. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à toi, Shekina Manvila. Nabatunion, surtout Bazaki Nabiso, technicien, surtout à Sedakin. Et puis, continuez à consommer l'album Soumettons qui est déjà là, dans le marché. Ce que qui CD nangote, benganga na numéro nanga téléphone, je peux te donner les quelques CD. Et puis merci Nabatunion, so Bazaki Nabiso, Nzamba Pambo l'accord du Christian, Nzamba Pambo la maman Clarisse Kankou, Nzamba Pambo la maman Myriam Onésime. Je pense que na retour Nabiso Tokobengi Sabino pour que Nzambe azala au rendez-vous. Amen. Merci pe na ebi ke bato ba produit déjà bino. Merci. Merci. Au revoir. Natike bino so boye mama lo moko yango yo kasi album Ça tarde parce qu'on est hypocrite. Oh. Ça ne vient pas parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. Oh. Eko melango, eko mela poninyo, eko mela. Potoboyi koto sanzambe eko umela Potoboyi koyoka bosolo eko umela baninga Potolingi sangisa. Que Dieu vous bénisse.